Mbote bandeko batali Henriette Kilumbu Shembo TV na lisusu pona mwa astuce moko ya kitoko ya ndenge ya baride. Napesi bino mbote na kombo na tata mwana pe Nelly Mosanto. Bonjour na babone na nga nyonso. Opena na mi abonné te kota na chaîne na nga omi abonné. Oko découvrir ngoke na YouTube Henriette Kilumbu Shembo TV. Ok na TikTok na Henriette Kilumbu Shembo TV. Ok na Facebook na ngai. Na page na nga La Cuisine Henriette mi abonné masoli za kitoko. Toleka. Awa lelo na ye na lisolo ya fesse. Pona ko éviter baride. Eza bato mosusu awa evimba na kotia foto. Ba evimba koto esala boye. Baride ebebisa ye. Po ayebaka te esika nini ya kobanda na esika nini ya kosukela. Baride ebeta ye mpenza makasi. Ozomona aza na 40 ans, 30 ans, 28 ans, même voire 18 ans. Baride ebebisa ye elongi. Kozanga koyeba ndenge ya kobandela na esika kosukela. Yango ndenge na ye lelo po tosolola na bino na kotia bafoto bomona ride ndenge evimbaka ndenge ebebisi elongi ya moto pe nini okosala mpona koevite baride wana eya na elongi na yo oza nanu mwana okomi na elongi ya bapaka. Biso bapaka tokomi bana 12 ans bana 10 ans malgré âge. Ok, na zongi nakimema kondi m'appelle osa ndeni ya mwasi oluki savon ya Dove na kutia foto wana ezaka modèle ebele ezaka balemon babengi citron Dove wana savon Dove wana na kutia foto nango. Oluki pomme de terre savon Dove, oluki pomme de terre, na oluki tomate ambuma. Ozu pomme de terre wana, oki konika ngoni ilo. Okoluka ozui pomme de terre wana okrazango soko za na Brenda ozali na Brenda lokola oyo machine oyo okosala ata la machine te okokrazango otie pembeni. Ozui tomate de même okosala pe na machine to okokrazango. Au fini jus à pomme de terre au tchina sanyamuke. Au fini jus à tomate au tchina sanyamuke. Au zupe savoie à mbuma ya Dove au frotter ango. Au salé yango atana au râpé ango baba ko râpé. Au pomme de terre nazaka na pomme de terre nanda kwa mais na kotia photo au salé ango. Au zupe tomate au salé ango. Au zupe savon au saliango. Jusqu'au jus à tomate, au fini au jus à tomate, au fini au jus à pomme de terre,
Au fini, au zuba savon, au tier et si kamoko, au ballot liango, au sokolo le mino propre, na savon ya fesse, au jusqu'au au pakoli, tant aux pakola, aux mansé, surtout à pour tous un problème à ride, awa na awa, et nous nous comme coco avant l'âge, aux yeux au frottango, au frotter, net aux mansé, le malembe, dans l'obité konika, malembe, aux yeux frotter, aux yeux pakoli. Au fin d'angwata 30 minutes, ça l'angwata une semaine, au mona, il n'y a pas changé. Tant aussi, si mi connais ko frotta kango, au jour ça massage, il y a bon appel à massage, il y a biso, et bon appel à massage, il y a biso. Tant aussi sur socoline, na savon na eux, il y a festo, sur un savon festé, tant pis. Au sokoli au pangusi bien na gana yo malembe ko pangsaka na gana yo boye teti ne suis sala kango malembe puis ko baby selongi lingi ko masusa nde ozu crème na yo ya butu so ko sango na butu malamu opakoli crème na ona sérum no abutu soki na moi opakoli crème no ya moi na sérum na yo nde wana bandeko ebe bazobe bilungi na ba masque na bini ba kosalela te. OK, bokota bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wa masolo eza kitoko. Masolo aboyo zanga komi abonné mabe na ngeza wapi? Mabe na nga eza wapi? Na kutia photo ya biloko wana na elongi ndenge RDC baby simutu na kutia photo. Opa kolanda lite ya pete malamu. Opa kolanda te malamu, opa ko babazo kosa ya yo elonga na toujours ko bebaka. Moi na 18 ans comme elonga ba na 30 ans, moi na 30 ans comme elonga ba na 60 ans. Ça de la masque. Ça la soin de visage. Poté bien sûr toujours ko la bari de koya kanango me koya mingi tendenge ka monsieur et ça bon masusa. Et ça oui monsieur Ringa avec une abo. Comment boy? Moi j'en ai 18 ans 20 ans. OK, tous les cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne Maman Mwindo. Toujours, ma belle angeza wapi. Ya boyoza na komi abonner soko sokola kabandoki ba string. Bye. Salela. Landanga mi abonner, partager, share ngo na mutu moko oya azalaki na babiloko ya kovimba. Baki des oye. Gozali pamboli baye.